IHP Media. Côté on a commis la Kalamu, mais la poubelle mogoza quelque part wana. Baboka ki mona na kati ya carton ya maki s'il vous plaît. Carton ya maki. Carton ya maki. Bati mona na kati mona ya une semaine. Akina une semaine. Bazu bati na kati ya carton. Donc carton ya maki bakanga. Bano balokota ba mabende o batambola na batongo wana ba fulu bangonde bake kukuta carton. Moko kutazolo baki nyawa za na kati yao. C'est l'explication baba ke nyawa za na kati. Moko azui libende avant IHP Media. Fourmi bazalaka na ba fulu ba mususu on sait jamais mona abande ko aspirer nini na kati ya nani. Tu vois que remarquer chaque bouton mona azoli la kama casse et puis ba forte fièvre ya rosagalate. Ndeto benaki na minga ngabaya ba mekana ko observer mona ba kuti pe que mona za vraiment santé za malamu te. Et puis balobi aza susu na typhoïde aza na typhoïde moko grave ndenga zaliawa nde toujours landela malembe nzamba sunga na batu tout bazo na émission dala bébé yeyo nzambe oya motema wa pesa rabino c'est-à-dire motema moko ya compassion vers batu bébé yeyo nazala posa to aider vraiment bébé oyo to aider vraiment bébé oyo aza innocent aider le côté maman na ya yebanité papa yebanité kaka na kati ya carton na fulu de ce qui peut banda wana ya mabende balingaka te mba musu na ebité est-ce que mona lingaka za l'envie vraiment pour na ebité ti mona bokami wana na kati ya carton est-ce que kopema et puis carton bezaki ya mukanga bonazo mona mwana aza mobimba za na miracle nzambe donc ti na simbi ye bozo pema eza vraiment miracle nzambe en tout cas to aider mwana oyo azwa penza ba soin comme il faut et comme il faut. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, shalom peuple de Dieu, partout dans le monde, à travers notre chaîne IHP Media, qui Nzambe a Pambola biso nyonso et Nzambe a sali biso grâce ya koyeba komona biso comme kolelo et ceux qui tola mukaka ezala pona ngolu Christ bana osala biso. Voilà pourquoi on va toujours David abengaka ye il est riche à bonté et voilà pourquoi na monga oto komeza bato belé basala ki mabe et na bato belé bakome ko sambela Nzambe kasi na mawana ye asangisi biso na bato wana nyonso place moko. Voilà. Sur ce plateau, nous avons à mon côté, je suis avec un homme de Dieu, le prophète Joël, Tozana et Awa, na Katia, orphelinat Le Rocher, et dans moi, urgence Moko. Bien sûr que moi, on a d'autres sentir vraiment bien, et dans moi, urgence Moko, moi, la lignée, papa et Moba, le Bango, Mote Moussa Nzambe. Mote, papa journaliste. Voilà, Bana Nzambe Zolanda, partout dans le monde, Europe, Amérique, pourquoi pas, na Katia, République démocratique du Congo. Alors, on a évité aux gens à repérer sur la Mombo, tout à fait de retour. Démarrer dans le sambo. Voilà. Nzamba Pambola, Batunyo Sobazolanda Biso Nangola Oyo, c'est moi le président promoteur de cet orphelinat, le Rocher. Vraiment, que Dieu bénisse. Avant toute chose, on peut commencer d'abord par la prière. Amen. Seigneur Dieu, merci pour cette occasion favorable. Tu as voulu qu'aujourd'hui, tout mon Suna, Banano Nyonso Bazali, partout dans le monde, Bazuli Bakuya pour l'émission. Seigneur Tika, nyonso bandana na yo esuka na malamu nyonso bandana malamu esuka malamu nom Jésus ainsi prié ambola balambino so ba olande mission yo na kombo na Yesu amen. Amen. Merci beaucoup na bino baso ba bozuli ba wala biso et biso ba totiki ba occupation na biso otolanda nini Nzambe alobaka na basali na ye et otolanda et place ba fene ba bazala toujours toujours que oui za musala na biso ya koyeba kotambola parce que bana oyo tozola sana bibili bazali bana oyo papa na bango na ba maman na bango ezali biso ba oyo tozotala bango et pamba te na ba toujours que ceux qui Isaac alona ki ala koto senti c'est parce que ayebaki mabele ya kolona et bible zota sa biso et religion ya malamu ezali ko visiter ba orphelins ko funda les orphelins yemo nzamba zo ba le père des orphelins et le défenseur des veuves. Et bon voilà papa toye moi urgence muke na lingi moko obetela biso lisolo ya mwana o memi kombo nezana kombo na ye Gédéon Mitterrand. Ne kombo la pesi. Voilà, histoire na ye ezan ndenge. Oui, histoire ya bébé Mitterrand eza un peu moins grave parce que baboka ki mwana oyo na commune
na poubelle côté on a commis na kalamu mais na poubelle moko eza quelque part wana baboka ki mona na kati ya carton ya maki s'il vous plaît carton ya maki batie mwana na kati mwana ya une semaine akina une semaine bazwi batie na kati ya carton donc carton ya maki bakanga bano balokotaka bamabende oyo batambolaka na batongo wana na bafulu bangonde bake kokuta carton moko kuta solo bake nyawo aza na kati yawo c'est l'explication babake nyawo aza na kati moko azwi libende ya ventilateur bende ya ventilateur afongola boye lokola bebe oyo ebimi nde atangi abi anyawo te aza motu mbala moko wana bake na la police mo eza mopanzi wana nde la police azwi mwana ntina commune lokola naza en ordre na mikanda nyonso tout complet nde commune ebengaki ngai nde baye kotikela nga bebe oyo naza na yawo. Voilà, merci beaucoup en tout cas Nzambe ya sunga et na limo mukia va to continuer à porter la pesa conseil na baboti vraiment kubwa mwana eza bien te pour la pezemi eza bien te parce que c'est la même chose. Gloire à Dieu parce que surtout il y a quoi na maboko na mo sala Nzambe gloire à Dieu parce que toujours diffusion na kata EHP Media où la chaîne ya Assemblée des Saints les a place ba chrétien na ba chrétien bazali les a place pour moko les a place amour bazali comme notre Seigneur a dit que la chose me comme moko na biso na biso là j'en profite na ça l'appel na ba maman na ba papa oyo bozola na biso et tout monde na bana maboko kokota nanga awa nazaki komona nazaki en pleine perfusion falaki perfusion na makila ici là et bon moto bana émission pour na alors est-ce que vous va consulter déjà tout au PC bazon sinon makila le roi makila c'est là rapidement oui tous années na hôpital ba minga nga bazwa ka yo moko moni ko to apa to bana émission ndenge ba utuko perfuser awa talaka mwana zaki na fula tabino moko ba mama mwana zaki na fulu ba solo ya fulu ba salité ya fulu on ne sait jamais ba fourmi bazalaka na ba fulu ba mususu on ne sait jamais mwana abande ko aspirer nini na kati ya nani to wako remarquer chaque boutou mwana zolela kama makasi et puis ba forte fièvre ya kosakalate nde to bengaki nanu minga ngabaya ba mekana ko observer mwana ba kuti pe que mwana za vraiment santé za malamu te et puis balobi aza susu na typhoïde aza na typhoïde moko grave ndenge azali awa nde toujours landela malembe nzamba sunga na bato tout bazo na émission tala bébé yeyo nzambe oya motema wapesaka bino c'est-à-dire motema moko ya compassion vers bato bébé yeyo naza na posa to aider vraiment bébé oyo to aider vraiment bébé oyo aza innocent aider le côté maman na ya yebani te papa yebani te kaka na kati ya carton na fulu soki pe bana wana ya mabende balekaka te mbamusu na yebi te est-ce que mwana alingaka azala vie vraiment mpo na yebi te ti mwana bwakami wana na kati ya carton est-ce que kopema et puis carton mpe ezalaki ya kokanga nazomona mwana aza mobimba nde ezaka miracle ya nzambe donc ntina simbi ye bwazopema eza vraiment miracle ya nzambe en tout cas to ede mwana oyo azwa mpenza basoin comme il faut et comme il se doit. Vraiment merci, j'en profite directement au PSAP numéro pour la bateau, on a besoin à moi les suivis, et il a dit que les parents, baza bazo dalandao, bateau babota bana ya basi penibali, et histoire à moi mais histoire à Moïse. On ne sait jamais peut-être une des sauveurs à la République démocratique du Congo. Alors on a besoin de numéro pour la union sur Barozana, pour ça pour contribuer pour la construction de mon. Tout à fait, mon numéro c'est plus 243 89 98 83 916. Je réitère, plus 243 89 98 83 916. Plus 243 89 98 83 916. Prophète Joël. Merci beaucoup, Papa Joël. Il a fait la peine à l'union sur le Nabiso. Maman, papa, on besoin toujours pour son orphelin, vraiment. Nzambe ya sonabino et tout me ko sala moi pas na nzoto mwana oyo pambate et ba venir ya lobi ya mboka nzambe bana donc tant on va toujours tant to liaka na banda na bana biso to na ba mesa et tout pensa que quelque part na ba orphelinat ezana bana oyo bazape na ba parents te ba parents na bango ba commande biso je vois ba te dire maman Charlotte Nzoiba na moni ba maman la Libenga na moni ba maman Francis Kampoka na moni ba maman Ebele
pourquoi pas Noël une époque à la servante de l'Éternel et bana ngambe nyonso tumefanya toujours kusunga orphelin vraiment tout n'est qu'un peu kucha soutien na biso likolo ya mwana oyo et kosala vraiment malamu mingi likolo akosunga biso apa. Alors quelles sont les difficultés za awa tomedi kozwa sous la dimanche de côté na kata chambre vraiment bana bala na condition. En tout cas émission oyo ya liboso tosalaka nayo obina betaka sete makasi mpona makambo bambetu ya bana. Vraiment jusque là pas encore moi il a concrétisé. En tout cas toi la difficulté ya bambetu yo moromoni bana bazo tanda bilamba na se ba tanda la dra pona olala. Donc ça fait mal vraiment. Nazo senga na batu nyonso mitema malamu. En tout cas soki moyen zali tozula bana o ata bambetu balalaka. Bazo tanda ne ba bilamba na se o balala. D'ailleurs ngamo ko papa na bango na otina opération yebi. Oui, na une opération mais na salika le tout l'effort na l'équipe émission pour que c'est un peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. En tout cas bambetu ya bana bazola la na se moi babilamba ne ba otanda. En tout cas ba condition vraiment très difficile, très difficile je crois. Je suis que Nzamba Rosuma toujours parce que lorsqu'il a pris sa vision, oui, il a pris sa provision, ils avaient un matin et puis Bananzali va toujours dans la confiance, il y a bateau bateau la nabiso. Voilà, parce que dans le EHP Média, c'est l'ensemble de saints, ça n'est nulle part ailleurs. Naïbi, amour, Christ, aimez-vous les uns les autres, et ah, on a fait EHP Média. Vous m'entendez bien, papa, et comme obligatoire, obligation à vous. Les Canadiens pour les capables de sang de problème pour fortifier Bananzambo bazo la biso et on a dit que le peu moins tamuké par rapport à bateau basi ba ko ici continent et ça na maman moko pe malade qui est belé ça na maman moko ça ba problème tellement belé azo quoi que te capo exister sous le journal de beaucoup maman et voilà pourquoi tu profiter de l'occasion le prophète Joël a la question na biso et il y a quelques problèmes ça biso. OK. Zamba Pambolo papa. Donc moké nangina lobela kaka sur la foi. Vous savez la foi c'est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on espère mais on ne voit pas. Ondima eza eloko mususu eza lokola na ebisio papa Brice porte yango fo bimelawa yo ebisinga ke na ko bimelawa te na ko mabisika porte ezate. C'est ça la foi. Yango moko foi comme la folie. Kondima ekoma neti liboma. Amen. Oui. Ba yebiso ke ozana malade oboma yo biki ngana okufa te. Amen. C'est ça la foi. Bible dit que soki ozana kondima ko yebisa ngomba longwa wana pe ngombe to sipe longwa. Mais na bomoto bomona c'est très difficile. Amen. Comment est-ce que ngombe côté le bana yebisa ngo e longwa pe longwa? Or, c'est ça la foi. Amen. Donc makambo c'est difficile na bomona yo. Makambo yo somo déjà que lembani nango. Makambo zomona ki naza supre ya kozola mo solution te esili po na ngai nga vraiment ba biseka ke na robota soute po si bakata nga déjà ba trompe nga médecin exenga malade ndenge komi bono e komemanga na liwa. Je te dis si tu as la foi c'est fort possible o non pe salemi balobi ke okufa mo lobi nga na okufa te balobi ke yo obala te mo lobi nga na obala balobi ke okota te me yo moko en soi lobi ke na robota. C'est ça la foi. Ah bah deuxième solution il y a moins choisi qui n'a perdu il y a 100 pendant 12 ans. Voilà. Pendant 12 ans. Marc chapitre 5 verset 25 jusqu'à 27e verset. Marc chapitre 5 verset 25 à 27e verset. Oui le lobby. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant, oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vit dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Amen. Vous avez dit, babeteli biso lisolo ya moi choisiraki na malade ya kotanga makila pendant 12 ans. Na loi mosaïque, moi si abongo, asa déjà impie. Bisika yo vandi, moi ça na vanda wana te.
luto yo simbi polela moi ça na simba te donc eloko nyonso ya simbi na maboko et comme déjà impie donc azaki sur la sens te la miso ya bato de soka l'équipe mutu akozwa so ya bwaki parce que aza sur la sens te papa 12 ans eza mesa faire te ba mama na biso bakela robota bango bayebi soki makile bini mingi nde bakomaka tu vois mais il y a ça pendant 12 ans à souffrir ma casse la maladie il y a une même chose que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Combien des années au sein de combien des années mais moi c'est pas le cas il y a bâtonnier surtout baki vanda la venir aux la quartier moko bayebi aux na sida tane sala donc mon tout en balolation dans la musique on fi wana mon personne azaka na sida pour la nini quartier avenir wana bayebi mais osco zalaki mboka mobimba bayebi na maladie ya kotanga makila bible dit que adépensaki akeiti na synagogue akekoluka ba sacrificateurs principaux de bayebi ça bazalaka bouche à l'oreille na nzambe mais bible dit que abikati atikala jamais obika mais mokolo moko amoni Jésus azoleka ye moko atelemi donc ondima na ye moko mbebisaki amen alobi soki kaka na koti na singe lamba Yesu nga mona osani na obika amen donc ye moko azali na foi ye moko na en soi azali na ondima parce que souvent na ondima te même nga prophète na sambeli pona yo ye ba de monelo te mais soki yo moko na kati osala kondima kondima nde kobendelo miracle kondima nde kobendelo faveur kondima nde kobendelo makambo ya minene yango ye moko amilobelaka bino soki na koti na simbi kaka na simbi na kobika na ye nayebisa motu mo azokanga ye zala na kondima problème etu biso wana ndimano na kati na yo moko mpe nzambe esa peso solution malade ezotungiso wana ndimano na kati na moto nga na kokufa na maladi yo te nzambe apeso guérison ndima ke mosala onga na oluka nano osuno mosala te mais je te dis zala na foi zala na kondima mosala me kolanda yo lorsque asimbi tinika Jésus subitement bible elobi makila esarrêté bazalaki bato bele badisciple bazalaki ebele Jésus bango atemi so okende ti na ba 30 na se wana Jésus atelemi atuni Pierre nayoki motu moko atushe ngai mais kati na ngai nayoki nguya ekiti Pierre azwi malobabi maître comment est-ce que toza ebele awa kati ya fula to na kati ya fula bato bazotushaka yo tokoyebaki eza nani alobi te moto nayoki asimbi nga nayoki nguya esi sadi kondima wana nde esalaki Jésus asenti bato babandi osimba na bango ye mais bazalaki na foi lokola ya mwasi wana te mais foi mwasi wana azalaki nango nde Jésus asentaki mama ifo luka omultiplie kondima na yo kondima na fo boucher Jésus kondima na fo boucher nzambe kolo atelemi bino keke matouché nayoki motu moko asimbi ngai ekitisi nga nguya na kati mbala moko mwasi wana se présente atali akise ke femme ta foi t'a sauvé alobaki kondima na nga nzambe te mais alobi kondima na yo moko alobi ta foi t'a sauvé yango kondima eleki nyonso zala na kondima likolo ba problème ozala yo zala na kondima na problème ya mosala na yo zala na kondima na maladi wana zala na kondima na bato ozomonake bazokombattre yo zala na foi kondima wana ekopushe trône ya nzambe moto abangisa yo te la foi c'est la folie bato bamona liboma ya pas problème mais kondima na bamona liboma ekopesa résultat tala nzambe amemi Ézéchiel na miku ose kauka Ézéchiel 37 amemi na miku ose kauka il y a des années miku ose kauka ti na ba mois de prière et l'autre chose à la vie mais à tout niveau fils de l'homme est-ce que miku a oyo et quoi son envie na miso moto Ézéchiel a bandi alobi papa yo moko yebi apesi ye droit abi déclarer likola miku a oyo et son envie Ézéchiel abandi kobimisa ba bonne parole abandi ko déclarer sur la foi mikuwa oyo ebeba des années ezonga en vie
misuni zonga, makile zonga, mai zonga. Donc pour te dire, rien n'est impossible à Dieu. Même yo moko le mozawana, soko ozana kondima, olobi malade o bakalinga nango, ko batangelo, malade zo tikanga. Je te dis ekoki mabe oyoka. Amen. Et loko nyonso nzamba sala ya na matoi eyokaka. Nzamba kangela mbonge, mbonge telema yokani. Et loko tout na sima na esprit ezali. Même malade wana na sima na esprit ezali. Ko sala ko bota wana, na sima na esprit moko ezali. Même aux la pour sa promotion, même aux autres comme ça, na simana esprit moko ezala, ezala pour ça yo activer la bondima na yo, activer foi na yo, on loba, soko lobi et que se métamorphoser et là tout autres, au moins miracle la vie na yo. La foi c'est une ferme assurance. Liboso ya problème, moni bato belé bazo sambela mais liboso ya problème, batia na bondima na se. Si tout ennemi à liboso c'est la doute. Voilà. La doute. Celui qui douter ici, même si on a déjà commis douter dans l'homme, est-ce que les ballons vont dans le salon? Ah! N'a pas pu bien qu'on a joué, est-ce qu'elle a commencé à faire des ballons? Quand on a doute, il n'y a pas de salle qui appelle le shooter. Est-ce que malade est au paysan? Est-ce que la pique vraiment? Nous avons la doute là, et si nous avons nous sommes travailler dans le Zambie, tout bailler la foi. Nous avons travailler la périté, et puis nous avons travailler la périté. Nous avons travailler la bateau dans un rendement fort d'assieuse. Nous avons travailler la bango. Mais pour révolter maman Mourazo quand on a le moment alors tout le monde dit balayo. Mais pour révolter papa Moko, tout le monde la condamne balayo. Et l'autre côté est dans le saillot. Nous avons bâti dans la samoyo pambate. Na samoyo on pambate. Nous avons mission na yo. Mission nous avons bâti dans nango. Nous avons alors le problème de comment bangi c'est comment l'embisa yo. Au comment on a dit que nous avons boki yo. Au comment on a dit que nous avons sundoli yo. Qui t'a dit que nous avons sundoli yo? Problème de na yo moko. Est-ce que vous avez la condima? Vous avez la foi? Foi et rebelle de l'homme minene. Amen. Au quoi la pauvre. Mais avec la foi, l'eau va me riche. Si tu avec la foi. Amen. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Nzamba Pambola biso et Nzamba Pambola Peyo papa. Merci beaucoup papa. Bana Nzambe vraiment pour la bana yo apesa on bolebele pour que tout yaka to kutana toujours chaque jour. Amen. Nzamba Pambola comme nous sommes arrivés déjà à la fin, on va profiter au rappeler sous numéro PCL na bibi. Tout à fait on les sous na suka pour na bandeko yo pe ba posa na besoin assistance à prière et surtout pour les orphelins et précisément bébé ko le bauti ko tika na kati orphelinat avant na besoin ya soutien ya yo ya ngai et moko na so ikota na kati to na ipambate joie ya mono ava orphelin tango tout ce que ça ina mo acte moki et ganaka et faire comment tu dis pour le apambola que ce nous papa numéro de téléphone. Oui, mon numéro je réitère encore plus 243 89 98 83 916 plus 243 89 98 83 916 la bandeli ya suka plus 243 89 98 83 916 prophète Joël. Nzamba Pambola Mukunoso, Nzamba Pambola Peyo Papa Brice, dans Moussala Malamo Yozo Salada vraiment. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis par où vous êtes. Je dis un grand merci à l'équipe technique du Mbala et HP Media, Nathan Mamba, Napesi Charlie Kanga et des demi-mots, pourquoi pas, notre maman GH, Mani, Banazan de Nyoso, la servante de l'éternel, Noéline Mpoka, et la servante de Dieu, la serviteur de l'éternel, notre maman Polo. À Pambola Bisso, Christ a amené notre locola Alpha et a clôturé notre locola Omega. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te péché merci. Au bandaki na biso lokola Alpha. Au enchaîné na biso lokola Emmanuel. Tala suka lokola Omega. Seigneur Dieu de grâce. Na sambeli na yo moto nyonso kondimana ezalaki kokoya. Seigneur, remonter kondimana ye pour que a surpasser, a surmonter ba épreuve nyonso. Et kokomela ye kaka ndenga landi mission soki azalaki kobela ayamba lobiko kaka sikoyo soki azalaki na problème aza solution kaka sikoyo yamba faveur yamba ngolu yamba miracle na kombo na Yesu Kristo na sambeli na foi tolobi amen. Amen. Alors bye bye, on se retrouve au prochain numéro. HP Media,
la chaîne qui vous édifie.